tout ça là makambo te na ko kosa to peut-être na ko inventer lo komoko bono mama yo sunga rabatu sunga ngai soit pena place lokola mwana note basali boy bazo noter ce qu'on a komaki nde to komaki na label na komisi ko na confiance ya batu bakambara biso na label OK nde par la jalousie ko kota donc comme sous son artiste studio na zongi palais normalement moi mission moi flou mais bah flou peine bien té mais quand même je vois marqué flou hôtel tout si ça biso passe au prayer pour na yo na souka c'est bon na tuer pour frande donc place na monaka que ceux qui nzamba lingaka la bête musique que na mona ngeza la peut-être volonté na parce que angara lingata tant na zongi na palais na comprenez nanga que ça na ba flou moko bekara ke na mona nanga donc inutile papa mais ma balinette na moi want to dépenser là donc na 5 heures to la lile sous to la moki dimanche to kepe prai to bimi na biso pe prai na zongi palais to komi lundi na tongo na mon lokola ba betinga tu vois moni nzete ah donc mon frère ngapena na zala ki pena combattre na kotanga ngo il y a problème te ça qui en pour la polo tu vois ngam tu ba comprendre pena na ba palin ton ba yoka a pibwana ba yemba mwinda mongengi engengi si ekolo ya Congo molili ya kimie ezaka ngam na koma yango ngam na koma yango kande na zomona te we courageux donc ça dinga na yemba defa batu libanda stade Lumumba wana donc comme on a pena que balelo boy ceux qui na bina tanga bambongo to ando kotsa wana donc talaka na grand frère wana na ko yoka déjà vers 2012 13 baba yesa inga déjà qui était déjà poto parce que ça là qui l'a pena na nzoto nanga. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa. Merci à nos fidèles partenaires, merci à toutes ces personnes qui n'ont jamais cessé de soutenir Bandeko Bakalibanda. Topé na kati Mboka Bandeko Badeko réitérer confiance puis fidélité dans mon salon tout ça nous vous disons un grand merci pour ça et tous allez une fois de plus comme d'habitude pour nous regrouper Sabino maïko les kanakati Mboka na biso topé culture na biso et particulièrement plutôt na kati pe musique na biso mais là déjà c'est une émission un peu spécifique par rapport à auto sala liboso c'est une émission que je dois recevoir pour vous un frère qui est un musicien mais aussi à peut-être corrélater biso histoire naïe parce que azali ndeko azali na ba sens nyonso lokola ngai na yote et lui c'est Jacques plutôt Deplique, il est avec nous, c'est un aveugle, un musicien mais à corrélater biso penza histoire naïe comment il a fait à ce que plutôt pendengeni salama ki poka bana ko sala mindule et nini komela qui est pas se retrouver lo lenge lokola o na otiko bisabino en introduction avec les Ndenge, tous allez kobeta masolo na bino. Je pense que vous allez peine mission moko ndenge na otiko manuela liboso wana lobaki ezala spécifique par rapport il y a témoignage, il y a parcours, il y a ndeko na lolenge comme ça qui na isiko et comme ça qui et puis to rezoter Rolanda si azana ba projet to azo continuer musique to atika et ça bien chose to découvrir na kati émission na bino awa mais là je dis un grand merci comme ça. Je vous dis un grand merci. En tout cas, on est là avec lui. Toujours qu'il y a un invité qui est Jacques Deplique, à qui je dis déjà bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Santé qui m'y a en colo. Na PCP Mbote na batunyo so bazolanda biso partout bazali Europe, Afrique, Asie, partout Amérique, partout pena bazolanda biso bambote na bango vraiment. Voilà. Boni
famille marambozo kende. Ouais, famille très bien. Ngape marambozo qui est nango malembe. OK. Ngolo ankolo 42 chikoloba. Mais sinon il faut tout le monde na des missions lokola ba genre des missions oyo. Pour te mettre un peu expliquer bato ou ekoma ki na bato ba yeba biso kala du choix ba mona déjà 14 ans passé déjà genre de plique. Asa déjà aveugle. 14 ans. 14 ans passés. Puis les 14 ans, ni comme la kio pour se retrouver le là parce que déjà quand tu as la dit à 14 ans, quand tu as 14 ans âge na yo na 14 ans tu es ko kana penate. Parce que liboso bana comme on ni comme qui pour que on a société. Ouais. Tout ça qui na mata diwana na volonté na bisote. Na za né grandi na kin et puis moi na bandal en fait. OK. On a mené choyo. Naza vraiment na kisenso wana donc bana banga moyo na pesi binombote donc toza wana na banga moyo et puis pour la histoire na biso tozala ki na matadi wana na volonté na biso tende na choloba ezala ki papa na biso azala ki maître d'hôtel à l'époque il travaillait dans hôtel mais c'était en quelle année? Ezaki en 2004. OK. Tu continuer? Tu continuer na biso problème. Ben, il continue à lobby. Papa Zalaki chef d'hôtel au lobby. Ouais, papa Zalaki chef d'hôtel na hôtel Ledia. OK. Ndé tango afandi kuna kenda kuna na 2002. Avec kozwa décision na 2004 biso ba lifante to landa e quoi. Donc ndé ka ezalaka. So batindi moi père musala mutation quand ezalaka to komaki mère ba sœur bandeko tout ozana bango na parler donc je salue Samuel Eto, maman Tatiana, grand-père Kevin Asaki, Eli Miano, tout ça, qui a ba Joe Tati. Biso tout pena tokendaka pena tout. Tu es comme na matadi. On a continué na chemin na. Donc en 2008, ndé na ko comprendre que ndenge toye matadi boye faut comprendre que ndé na za awa na âge o na za na mokie. Faut na zala déjà moi bien encadré parce que tant que en 2004, j'avais 8 ans. OK. Ça qui pensa na 8 ans. Donc na 8 ans nga wana nazaki déjà na étoile moko boy soki to vant to sakana na baninga ozomona déjà que ozoyemba ozobeta no kande ezalaka ba kan ozoyemba ka ba debra ba jaka ba pibi to zatala à l'époque nde to zaka bana mike wana mona bana bazoya ebele ba master donc bandelango si na comme na âge il y a 10 ans na comprendre que na comprendre que donc kokima banchiki na âge wana kosakana na ngezaka ba kosakana moko za moi différent na ba master donc kosakana nga fona so ba micro ya banzete en fait. OK. Ba micro banzete ozoyemba nde na 2010 na comprendre que non fona ça la musique parce que déjà moi âge sous moi mi balé mi ça te pousse na kiwana na bino fona ça la penza musique mais fona ça la moi très bien encadré mais ozomona ka ke ba makoke ça na ngote bon wana batanyo so ozomona wana tout batantu wana je voyais comme vous nazomona blé nazomona noir nazomona chocolat nazomona tout donc nde ba grand frère moko boye misato à l'époque na matadi wana na 2009 pardon si je me trompe pas na 2009 8 kaka wana na ba fin nde ba ki kozwa biso tozaki na master na biso moko boye wana que je sali en pensant comment on essaie bunganga louange kaso mobutu tozalaki na bango tozobengana na bachombo na ba aja mikie bachomba mikie pe na ba touche biso déjà tozalaki déjà ba vi wana bazo banga biso ba osimbisa biso bachombo wana po bazalaki déjà na projet moko na ba vision de ba mona biso ndenge déjà toyembelaka quoi fait nde ba ko décider que non photos wa bano yo to bando cadrer bango nde ba ko zo biso ba cadrer biso ba mema biso et pas na label ya frère moko na matadi wana que je salue aussi na combo ya Ndembi le Panthère nde tokendaka wana tozwaki formation wana na ba master moi jalousie kotaki wana tokompena que non ceux qui toke banoko wana bazwa biso à l'époque ba memi bino balongoli bino na kikanda wana bazwi bino bakena bino peut-être na stade Lumumba bana balibanda wana ya ba stade Lumumba bazo yembisa bino
bato baotya bino balar bango baozwaka yango baodamaka ndeti mwanko nkoti sikoyo nde totravaille bongo mpo bato baganga wana bien fonga nazala wana donc omona mpena ke te à l'époque déjà omona mena ozospire ma ba chéri Rachel nga nalingaka yo à l'époque mwana moke tozokadre kaka bongo okomprendre kaka fo nayemba boye eze yanga kaka ndenge nini nga mona azokamwa bafe wana bakomema biso tozoyemba défend bato na bastade Lumumba wana toyembi babandela bamasta balanga babandela boye te bango te nga so nayembi boye bamaboko donc soki peut-être otuni oye peut-être na lien nanga to esika na répétaka to okei na bakikanda bavoadu banzanza babelvedere eza bakartier na otanga ya matadi voilà bato déjà bavandi kuna bacomprendre ke type oyo avanda wana mpenza donc soko okei wana otuni ose renseigné mpena bayebi so mpena ke oyo aza combattant donc ti même à l'époque tozalaki kutu bato moko boye déjà soki déjà bavie wana toyebaka déjà ke ndenge mambo ya musique ekendelaka na baage mais toza bato moko déjà ke tozalaki bato tozala na bacar parce que biso ntongo nga nazoyemba à l'époque soki ekomi ka tour na nga nazoyemba omona mpena ke bavie bazoinvite bato bapusana pembeni na nga mpo bato bazoya bazosopa na bazobamba balar tosala yango plaisir voilà déjà wana eza parcours nango plus côté musical bolongwe na ndako na ndenge ya Kinshasa bolandi papa na Matadi et plus côté ezali kotike bato parce que je pense que l'introduction nalobaki yango bien nalobi oza moto omonaka te yo moko mpo oti komentionne mwa moke bien ki ofongoli mpenza détail te mais ntango olobi jalousie ekotaki par rapport voilà donc déjà histoire plus nga nazalinga plutôt que côté olosolo ba jalousie ekotaki par rapport ya nini et puis esalamaki nini mpo jalousie ekota yango mpe esika nalingaki na continuer lisolo jalousie yaki kocontinue par rapport ya ba3 grands frères na biso oyo bazalaki kokadre biso wana ndenge ngai nazalaki déjà soki nazoyemba bato bazoganga nde bayaki ecompression ekokota fait entre bango misato ekoma esiko moto na moto azwa musicien na ye nde vie grand frère nanga moko wana ye ayaki kozwa nga bandi okadre nga donc nga siko nakomaki kodomine par rapport ya moto na moto ntango akoma osa carrière na ndenge na ye donc nga siko nakomaki beaucoup plus so nakei na baquartier oyo tozali koyembaka wana omoi mpenaki nga naokocha mbongo trop siko soki retour ezongi peut-être na label oyo tozalaki ya frère na biso NMB déjà omonaki nga azalaki okochaka beaucoup plus omonaki peut-être comme exemple tokokende boye toyembi babambi nga peut-être omona peut-être 500 000 francs comme exemple grand frère azala obénéficiaka tomonaka ake kaka peut-être okolakisa mona 150 000 francs nga omonaka azwa 50 000 francs à l'époque tozali na biso bana mike tu vois totrouvons cas normal oki bavie baobénéficie nde noko wana ekocomprendre ke tipo aza na talent na coach studio na nzembo oyo nakotaki koyemba Rachel wana donc nakota studio nayebi te nakobanda ndenge nini nakosuka ndenge nini ote tokokende tokotravaille yango voilà tobanda baséance ya studio tozoleka na ba RTM wana à l'époque bato bayebi pe RTM bayebi ke eza chaîne moko tozoleka ka biso to wana donc RTM dans radio télé Matadi voilà radio télé Matadi si je me trompe pas à l'époque toujours les kakawana toujours annoncé non jajajar déjà depuis les kawana déjà donc au monde kalate awa toujours bombardé bino babord au monde soka PC numéro à l'époque au monde azo recevoir même au monde batu bazo benga yo monde na mukolo ata 50 60 bazo benga il faut comprendre que pecho azana makambo ba rapport tout nenga zo ke tika kuna na label bazo noter ce qu'on a komaki nde to komaki na label na komisi ko na confiance ya batu bakambara biso na label nde par la jalousie ya kokota donc comme sous na artiste studio na zongi palais wana nini c'était vers 2008 na artiste studio na zonga palais na décidé que non nde naza boye nde na osonga nanga palais boye nakena sala ta mwa ba scale nanga mo boye bakota banvoie douana nakutana na mi moko wana comme ça nazonga palais na sisi studio na bima buna ka ponge zwinga na bite nani ba mwa muke rien nakota palais
na koti na nga palais na ça qui accompagné na frère na nga mibale que je salue encore Samuel Eto et puis Joe Tati tozaki na bango starto ke na biso ka palais ke là na palais to banjo zonga palais na bango tozongi palais kokoma na komi na palais na vandi mukie na yoka misu mukusa na si yo frère na nga ka misu mukusa ofulanga frère na nga fulinga wana ya mibale susu aye ya misatu misu mukusa kaka na kelala na nga ake nimba na nga kaka na ke na nimbi mukie se retrouver c'était temps na ke nimbi ezaki ba 17h na la mukati 20h 3 heures du temps 3 heures du temps ya pongi na la muki boye na moni siko miso ngo longwe moi neti moi ndenge ezaki mukusa et comme neti moi flou moko boye na ipsi fort na nga vu que église ezaki pembe de kada biso église za prière ezaki na biso ka wana fa na nga pa pesunga idée non to koma wana na praille comme ça to praille na biso de barande ni mambele ke la kuna c'est bon ils ont un peu idée bien to ke praille ta to ke praille to ke kuta ko to praille déjà to tikala ba 30 ou 40 minutes pour praille vide to koti wana taka to za na praille mais au senti pena donc to komi ko nimba na ko kota to koti na praille pas même ba 30 secondes pardon pas même ba 30 ou 15 minutes to banzi ko nimba ngana frère na nga wana nga se nimba bo yo zo nimba na kati ya praille na comprendre tenga pende na nimbeli ba nini na moment moi miso moi flou mais ba flou pena bien té mais quand même je vois malgré flou hôtel tout si ça biso pasta au praille pour na yo na suka c'est bon na tuer pour offrande donc place na monaka que ceux qui nzamba lingaka la beta musique que na mona ngeza la peut-être volonté na parce que angara lingate peut-être que non tipo attend les kisi awa ale kisaki ngonga moka bien na temple nanga nzamba nga yo kelanga mawanga tika na mona peut-être nzambe moka comprendre que non moi non ozo makambo belé par rapport à kaka soki azomona te boye pas prouver mokili que non as l'exemplaire à mokili quoi yango to comprendre bongo parce que na tie 5000 francs offrande je voyais que où ils a 5000 na tie offrande to bimi to koti palais to lali na biso na butu mère to pasta pas prier pour na biso to zongi palais pena donc pasta pas ça ira to koti palais to lali pe pongi ba 22h 23h to la muki na 5h OK miso ngo ko misusu flou ya makasi na 5h na bi oyo ça ne va pas faut na sala sina maman na bengi maman yewana na donc na betele tout ndenge lekela ki lobby ke maman na kenda ki studio ta ndenge bandaki tout na ndenge tozaki na praille lobby donc na betele li solo nyonso na bombela elo côté en fait nde maman ya ko benga papa vu ka kota ki musala na hôtel Le Dia nda benga ki c'était 5h il y a samedi parce que biso to kenda l'église vendredi soir donc samedi na 5h papa maman bengi papa yewana ba 8h 9h na betele susu papa ndenge sentu ndenge lekelaki non toke na hôpital ba kotisinga pas médecin na betele pe médecin tout OK médecin on a beaucoup melé komeli nga pe lunette moko na koma ikolata wana pe donc na koma kolata plutôt donc non bon lunette akolata yango yo c'est bon ba maman binonga ba biso to kende ndako papa otikala zwango biso to zongi papa tikali et puis na ebisi père ndoko tikala ozo lunette wana e convaincre ngate nga na komona na nga yo yaka na za kutu ba flou o na mona oyo ya lunette kutu teke ono bakokoma lunette est-ce que quoi ça va ba komaka ba kisi parce que na mona ki na zo mona nga malgré flou mais je voyais quand même ouais nze na memaki ngambu donc ya koyebisa papa bongo donc ton na zongi père paye na yo non ba pesi biso une semaine to que les lunettes en fait c'est bon tout la moki kaka na tongo
Tant aux autres, magi ngambu, ya web ça va bon papa sepela qui na maloba wana. Non, a sepela te peut-être na lobby bon na sens na mona ki lokwa neti na mi lukela ki komona te quoi. OK. Donc ça quoi na mi lukela ki ngambu ya komona susu te quoi donc. Tant na zongi na palais. Na comprenez nanga ke za na ba flou moko be kaka ke na komona nanga. Donc inutile papa me mabali net na moi want to dépenser là. Donc yango na yebisa ki bongo OK na mema ki ngambo ya obise bongo donc net sika fallait que tu aies na les net en fait bon si tu as les passé to bosana singa ki histoire na ngeza la bongo donc na 5 heures to la lile sous to la moki dimanche to kepe prai to bimi na biso pe prai na zongi palin to komi lundi na tongo na mon lokola ba betinga tu vois moni nzete. Ah. Donc mon frère, Nazalaki combattu par rapport. Nazaki vraiment à l'époque, dans ma tête, na bateau na ma tête, on va reconnaître nga lelo, ba comprendre nga pena que eh ben misu ba ganga. Eh misu ba nga courageux. Donc ça dinga na yemba defa batu libanda stade Lumumba wana. Donc comme on a pena que ba lelo boy ceux qui na bina tanga bambongo to ando coach wana donc tala na grand frère wana. Na koyoka déjà vers 2012-13 bah ça déjà qui était déjà poto parce que ça là qui l'a repena dans nzoto nanga. OK. Déjà le passé donc na mona ki lokwa ba besinga ki bota na mutu lundi 5h du matin pour na kwei na senti flou ya makasi ko leka na zaki nango mbala moko détend. Tel na costra na senti le quoi détendre la mort parce que tant on a tellement à 5 heures parce que nazaki na souvent na 5 heures nazako travailler ka grand frère nazako ya kozwanga na 6 heures juste pour tout que le travail et travail moi on travailler ça ya souffle quoi tu vois on travaille en 3 heures du temps ça va travailler parce que on a la mouki vers 5 heures pour dans un matin ko brosser ko sala mo donc d'accord quand na la mouki na sali fort na la mouki on a télémi pour qui bota na moto na sati le kwa mutu mo ba betuelo ko bena a on a kwei na position ya boy na gangi mais ba toutes deux personnes to la na bango na chambre ba yo kité on a talimba mo na costra na biso boy na senti le kwa détend mbala moko na gangi parfois na ba la muki wana donc nini ah non mon ateur ba bengi mama adeko tout ba ye wana nazomona te ko oh makambo nini fike na botamaki na famille chrétien tokomi kolandela 2 ans wana de 2008 tokomi kolandela ti tu es comprendre que ezalaki jalousie baninga makambo tout ndenge nakomelaki esengaki ba étouffe étoile nanga mais des décisions nazonga kin na quitté kin na déception ya matadi wana et pardon na quitté matadi na déception wana na ya kin na frère nanga mi balé to quitté to yekin ndé sika na ko décider vu que tu comprends déjà que ça qui attaque bon attaquer mon souni mais tout c'est la sco carrière ndé te ko bosana tu bima kin na 2010 na ba frère nanga na ko décidé de faire une carrière professionnelle. Okay. À l'époque, en 2010, nous avons fait un entourage à bien. Parce que l'État n'a commis une carrière de la professionnelle. Et c'est quand même un entourage bien entouré. Donc il faut y aller. Donc pour poser ça, bloquer les acquis. Ndenge to komaki au travail na batu to travail na bango on a pesi mbote na Tyson Mayemba le petit béton le manager et puis américain Goma monsieur Louange Casse depuis quelque part Mobutu t'es au travail na bango Voldi Malonda Espoir Adjabi donc voilà là actuellement vous travaillez avec une équipe
C'est pas mauvais, c'est déjà quelque chose de bien par rapport à encadrement na yo. C'est déjà artistique. 2024, déjà 14 ans tu travailles na bango. Malgré tu souffrir na bango, mais tu es que baebi travail et puis carrière et puis talent au ndeko na bango zanango baebi que rosimba kaka. 14 ans déjà tu na bango. Tu travailles kaka na passe. Voilà, déjà mais par rapport à la réalité nyonso et comme là qui par rapport à nyonso et comme le la réalité, est-ce que la famille va payer ça qui ôté comme ça la musique? Non. Et ça demande au pena na ebisa ki bango. Ceux qui bossent pour ça dans l'état on a commis dans vie que bino bolandeli bien état que vous ba chrétien obito zong ça mabe na mabete. Ce que faut botika ngana ça la musique l'état o. Ba bino bochanga na mabondeli en fait. 14 ans déjà au travail. Carrière professionnelle. Tozawana toyaki kokoma tosali publicité moko o na komaki oyo grand frère na moko azwaki akele ko beta ngo pe na ndenge na ye malgré tout ayaki ko senga aids que non ezali loko moko boye eza projet tu vois na mona ko za makasi non grand frère teki ko kutana na bandal sikoto na ye na via sika ke nazo mona te na ko kutana grand frère mona bandal sikini wana tozo mona te yaza utaka ba venia mapezo na quartier mapezo numéro 1 na bandal wana na mola. Ndé bisaki ngata on te ko koma na kinto travailler ay ko mona tipo a travailler nyonso à la fois ba pib soka na PC komba pe mais quand on pibo soko travailler on a loyembo pas mais quand on pibo tout na banzembo ndé ko ko sango non azui eloko mo bepo na yo meza projet mais ndenge za projet boye yo bulaka ngo déjà ce qui projet on a commis prêt non ya salosine excuse ndé na ko boule ono eza nini ono eza na kotanga ngo eza problème te ça qui en pour Apollo tu vois nga mutu ba comprendre pena na ba palin tant ba yoka a pibwana ba yemba mwinda mongengi ngenge si ekolo ya Congo molili ekimiye ezaka ngam na koma yango ngam na koma yango kande na zomona te boy parce que na travailler na ba bureau na te bisu wana bazaka tout le temps nanga. Donc yaka nan Voldi Malonda yaka mon petit Voldi yaka mon petit yaka nazui eloko moko yaka nazana ba chanson belé nazana ba nzembo lokwa na yembeli ya beda chou mais nazo sanga ba makoki. Désolé ambolinga achou désolé je suis désolé nabolinga achou désolé tozanga makoki maman na chant. Donc tozana ba soutien en fait ya ko tozana ba tozosenga pena ba soutien ya bato to bimisa talent na biso. Donc ngala za muto na komaka peut-être soko tuni na entourage na ngana za l'entourage na za nango partout na quartier na vandi na commune na za na kisenso na za muto na za dans na inspirera trop. Na za na 90 chansons on est au kutuna no batu bayoka ngote voire même na komaka kaka. Dernièrement tu as eu chance à kaka na makoki mike ya ba otobenga na kin donc c'est-à-dire tinde kachakal. Donc c'est-à-dire petite sœur na biso moko wana na opesa mbote déjà Joline Silolo que j'ai salé et puis madame Sarah Silolo et puis baza wana donc bango pena ba yebi ya moko ba tsaka pena liboko na ba god na bango talent ya frère na biso oyo faut pena kende liboso donc ba yebi talent. Voilà, mais depuis ozonga Kinshasa aujourd'hui déjà t'as remis ça ba projet mususu o bande bazo capé déjà. Oui, ba projet ezali ba projet ça déjà le 31 décembre ba zelo romoro déjà wana titre nango ya ngani donc tozobeta ya ngani déjà bientôt tozosenga kaka na bato o ba soutenir bato ba comprendre que genre de plique c'est un mot oyo azana talent et belé faire l'accent na mboka oyo tozosenga ti na ba frère na bino mususu ya ba chaîne nebelé ba sœur na biso na cité na ba RTG ba Fifi Siwa ba Messi Tony Koko kunto la ba Isaac Mai na ba Kin 24 wana na kosenga bango pena
baleksa biso po bazofina biso mwa trop na rythme kaka ya bafina bino po ani koleka wana ti omonake non chef po toleka wana esenga nini ntango acomprendre talent na yo akomi kokosela basere na biso wana na bafrere na biso wana makambo basolaka bien te me nga bayebisanga basere na biso wana na bafrere na biso wana basolaka bien mais comment donc basere nga te nalandaka bino na télé parce que nga nalandaka bino namonaka bino na télé te me nalandaka bino na télé namonaka bino nakoyoka bino bomona bosala mitema kosunga donc bosunga biso mpe na toleka wana donc toleka tolakisaka biso tala voilà tobimisa déjà yanga nini bato basoutenir biso déjà oyo bakombo na bango mpe na badédicace koya donc bato basoutenir biso tokota mpenza tosala makambo ya danger bayanga nini ebima donc oyo tokobwaka déjà bientôt là tozoluka tobwaka yango le 31 décembre donc ngai na bar décembre bakaze yanga nini naluwa bashusha yanga nini nga namela genete nana lar lokola vedashu pas trop beau gosse akaba $, donc maman na plan donc yango pena nde bato bakobina tokotana bango pena 2025 na yanga nini wana donc basoutien kaka nde tozozela voilà mpona contacter bino équipe eza donc équipe ezali mpona contacter biso déjà babenga biso vraiment na 082 57 11 612 nako répéter 082 57 11 612 donc wana so babengi déjà bakozwa frère na nga tozala na ye isika moko donc ntango baza koinsister kobenga na whatsapp appel normal bakozwa ye bakozwa ngai et puis na baconsulta masolo to etikali na badétail nyonso etikali donc na basoutien na bino na kozela na numéro wana kaka donc merci à vous voilà tokomi na biso na suka bambote pene ezali natambolaki vraiment wana ezalaka eloko natambolaka nango soko osunga ngai bino moto miso ezomona soko sunga ngai na kotambola kotangela ngai bakombo oyo vite fait liste molai boye non eza vraiment molai makasi te donc eza vraiment important mpenza namoni bakombo tia wa mama Denise Nyakero voilà mama Denise Nyakero la première dame wana pena pona respect na yo na longolaka lunette po mona ke tozosala makambo te na kokosa to peut-être na koinvente loko moko boye non mama yo sungaka bato sunga ngai zwa pena place lokola mwana no te basali boye osunga ngai merci maman Gilles Alingeti IGF Gilles Alingeti IGF papa na ngai mwana na oye yo vraiment papa sunga ngai papa IGF sunga ngai vraiment donc papa Gilles Alingeti sunga ngai papa donc namoni pe akombo ya Daniel Massaro sunga biso papa tozela soutien na yo merci papa Olivier Nyangi papa sunga biso tozozela lisungi na yo papa Kajos Mafolo député na biso abanga moyo papa mwana abanga moyo yeyo donc sunga biso papa na longoli lunette papa Kajos Mafolo sunga biso papa Abedachou pas trop bokos papa ka nongo sunga basusu papa bato sunga biso ba o na longoli lunette donc ponzamba pambolo bato sunga biso tu vois papa pas trop bokos Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni, véritable code Amboka. Donc, si on a code Amboka, c'est toi, ya Willy Moucheni, papa. Sunga biso na zolela, sunga biso parce que je vois pas vraiment, je vois pas non souffrir. Ya Willy Moucheni code Amboka sunga biso. Théo Zambrota. Ya Théo Zambrota. Staff ebisa nga yolia ka dollar la la terre. Donc faut sunga biso vraiment ya Théo Zambrota. Voilà, déjà batunyo sotiawa, baza bato baibani. Adolphe Mouteba, émission Kokoma, Yaouli Etoka. Moi j'aimerais bien que non Salama. Golf Kizola. Ouais, Bango Nyonso, Tendai, Oscar Marie, que je salue aussi. Donc, papa, maman Nangai, Yepena na toute la caille, Tolo Pena, donc maman Christelle Mabulo, Nazo Senga Mukolo na Mukolo, maman Nangai, Osengela Nangai pa, papa Nangai, Nabosa Nikombo, papa combo. Je pense que mais déjà dans l'émission Tosali, il y aura peut-être des gens qui vont Papa Pius Mabilo, oui, Papa Pius Mabilo.
Papa, Sunga Bisso vraiment, donc. Et Michel Tossali. Comme échapper Bisso. Et Michel Tossali, je pense que ça n'a pas été belé par Rolanda Bisso, ou par Zapé n'a besoin de Sunga. Oh, bah, Sunga Bisso. Europe, Asie, vraiment. Afrique. Moto Azana Moté Mamawa. Yakosunga. A hésité partout Azali Namboka Nini. Donc, en Afrique, en Europe, en Asie. A Sunga Bisso vraiment. On est là, numéro Yangwana Topesi. Merci beaucoup pour la binonion sur Bolanti Bisso, vraiment. Donc, je vois déjà. Voilà, déjà, on est à la fin. On a dit que je m'engage aussi. Merci. Il y a quoi accompagner Bino. Merci beaucoup. Yo mon Zali, mais puis équipe mon Bezali. Je pense que tu reçois un sur la détente autre pour n'avoir baka. Mais ni a ça là pour que Bino boy me capé ko émerger. Merci. Je pense que Bandeko Balandi Bisso, je vous lance aussi un message. Je lance un message à vous aussi. Ndeko na biso yeyo Jacques Deplique ouais au bon moment na utiko yamba awazali aveugle avec na sans signon sur le rôle ngai na yote et c'est aussi un frère à soutenir yo moto obeti samina témoignage otiko pesa topé likambo ekomelaki awa. Je pense que numéro yanga pe ezali affiché wana soki obenga na numéro na bango tam so saisir pena bien te même na canal nanga ouais na repasser bino pe bango pour que bon me resola il va appeler ko moto ya mingi tozalaki awa ebele ya kolanda émission mokona lo je dis encore merci comme ça à Grady qui est derrière la caméra. Merci également à Maître Isaac Mokendi Tishimbi, le bourgmestre adjoint de la commune de Limité. Merci également à Batunion Sobalingarabiso, vraiment, Tozali Awanabino, le consulateur Jacques Beni Massia na Katia Texas, Kuluta Baleki. Yo, ya Mokili Mobimba. Je pense que Baka est allé belé. Dès que vous avez le rôle à Mora Baka, ou message à Rossalisaka. Je pense que le message peut vous comme à côté na yo. Tout le monde prochainement avec un nouveau numéro. Et là, portez-vous bien. Bye bye. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa.